RDC tozali koremercie bino mingi bayebongisana kolanda émission na biso ya www.zoommail.com topesi bino mbote po ete bozali koporte toujours confiance na émission na bino oyo bomisana kolanda lelo tobombeli bino basango oyo bokolanda na mokolo ya lelo ebongi na bino ete bozala kaka bisika bovandi boyoka nini oyo tobombeli bino po ete biso tozali site oyo tozali kozwa bainformation na source mpona koinforme bino mpe tozwaka partout po ya moto te mpe tokoyebisa bino bamakambo ndenge ezali komikana na ndenge ya verité yango ete tosengi na bino baye bozali koporte confiance na bino na www.zoommail.com bozala kaka bisika bovandi nde na moma oyo bokozwa basango na bino bozali kozela bandeko babolingo bote na bino ebongisana kolanda chaîne na biso ya www.zoommail.com bandeko babolingo lelo tobombeli bino nini lelo tobombeli bino basango oyo ya mboka na biso République démocratique du Congo oyo bomisana kozela mokolo na mokolo mpe tobombeli bino lisusu basango oyo etali bana ya République démocratique du Congo to badiaspora congolaise oyo bavandi na libanda ya mboka bandeko babolingo tozwaki mituna mingi na émission oyo tosalaki na oyo etali bapétition oyo bacongolais balingi basigné bamosusu bafélicité biso balobi merci mingi mpona ndenge toeveye bango mpona ndenge tosili kolamusa bango na bongi na makambo oyo nyonso ndenge ezalaki koleka bamisusu balobi ete ebongi malamu ete bamakambo oyo ndenge tozali koloba ete totalisa yango mpe na bato nyonso tu mpo ete bato nyonso tu bazali na droit ya kozala na accès ya kokota na internet te na ndenge ete bamosusu bayebi kosalela internet te yango ete balobi ete ebongi malamu biso mpe tozwa bamaloba oyo to bakopesa yango de bouche à l'oreille na bato nyonso tu oyo bazali na France na Belgique oyo bakoki kozwa possibilité ya kokota na internet te merci mingi bandeko mpona confiance oyo bozali kosala na chaîne na bino ya www.zoommail.com merci mingi mpe toyoki maloba bolobi mpe toyoki bademande na bino bandeko babolingo biso mpe tokotikala nsima te tokosala kaka ndenge tolobi alors mpona kotalisa ete biso bakongolais ebongi malamu ete bolingo ifo ezala totika lokuta kokosana kati na biso wana nini tolobi bongo bandeko lelo oyo bakombatan bazali koganga ete barwandais bakoteli biso na mboka barwandais basali boye barwandais babomi mboka ezali mabe te ezali malamu na oyo bango bazali koloba po ete bango nde bazali kose prétendre ke bazali koalerte population congolaise ezali malamu mais yango wana tozali koloba bino bato bozali koalerte la population congolaise ezali mabe te mais eloko tozali kokamwa kaka bino moko wana bozali lisusu kokosa bandeko congolais oyo bavandi awa na mokili mapoto ezali pasi mpe mawa olie kuta ezalaka bato oyo bakoki kokosa bato bacongolais ezala ta ndenge bino bozali koloba ete barwandais nde bazali koniokola bapeuple congolais nde bazali koboma bapeuple congolais olie barwandais wana nde babanda kokosa bacongolais wana poto mais bino moko kaka bacongolais nde bozali kokosa bandeko na bino bacongolais ezali mpasi mpe mawa yango wana tobendi matoi na bacongolais bokeba na baopposant oyo soit disant baopposant congolais oyo bazoloba ete balingi bakende kosala carrière na bango na Congo wana bakokende mpo basala carrière ya kibukonzi te me bakokende mpo basala carrière ya koyiba parce que tozali komona yango meme awa pourquoi bokoki kobanda kozwa bapeuple congolais kaka baignora bokosaka bango boye yango wana tozali kosenga na bato nyonso tu oyo bazali kosoutenir Kabila Joseph Kabila to bagouvernement ezali na Congo tosengi tout d'abord na bato ya PPRD oyo bazali partout na Europe PPRD oyo bazali na France PPRD oyo bazali na Belgique PPRD oyo bazali na Hollande PPRD oyo bazali na Espagne Portugal partout ezala na Italie tosengi na bino bato ya PPRD bozala mpe éveillé mpona ntango nyonso kofungolaka peuple bavérité ndenge bozali komona lelo chaîne ya www.zoommail.com boyebisaka bapeuple congolais vérité botelisaka bapeuple congolais vérité badiaspora congolaise ebele na poto awa bazali sous-informé bazali koyeba bamakambo mingi te yango ete ezali devoir na bino mpe bato ya PPRD boyeba ndenge nini ya kobanda kotransmettre message mpona kotalisaka bapeuple congolais bosolo lelo oyo soki tosali keba te bakoya kokontamine bapeuple congolais oyo bazali na poto virus na bango oyo ya deuxième république oyo ezalaki makambo ya lokuta koescroke bato kotalisa bato bamakambo oyo ezali bongo te bino baza kofaire convaincre bato ya likambo ezali boye mais soki olandeli ezali na yango bongo te bandeko babolingo tozali koyebisa bino ete Congo na biso oyo tozali kofélicité badiaspora congolaise oyo lelo bafungami na baide soki botali meme bacongolaise ebele oyo bayaki na poto badiaspora congolaise lelo bakiti na Congo basali ba ONG na bango botala ezala tala bilili ya lingala facile botala ndenge bacongolais wana bazali kokende kosunga peuple bazali kolakisa bolingo mpona mboka wana nyonso mboka ezali kokende liboso alors soki bato ya boye bazali na Congo pourquoi pas biso tokoki kozwa mpe mayele bino mpe baopposant congolais oyo bolingaki ntango nyonso koloba ete bino nde bolingi mboka bino nde bolelaka mpona mboka 6 millions de morts boye mais soki bino nde bozalaka na susi badio na bino bosala yango wapi parce que tozomona kutu bapeuple oyo bayaki awa mpona koluka bamwa bambongo na bango mwa mpe oyo bayaki koluka vi na bango awa na poto bazwi mwa bamoyen bango wana basali ba ONG bake na Congo tala bisika oyo nyonso bazali komona baekolo ya malonga te ba ONG wana bazali kosala bazali kopesa mwa bambongo mpona kosunga ebongo bino
opposant congolais boloka kete bino nde bozana bambongo ba moyen bambongo na bino esalaka nini ekendeke wapi yango wana oyo ezali ba question il faut ba congolais ba mitunaka ba peuple congolais oboyi te lelo ba opposant congolais ba koloba ete ah Joseph Kabila azali président moko tolingi ete na Congo oui ligamu te mais bolobi ete bozali na souci ya peuple alors bosala nini mpona oyo peuple ayeba tate ah non ba opposant wana malgré balingi bokonzela mboka mais tala ba makambo basali mpona biso totikali komona yango te jamais totikali komona yango mpona kotalisa ete kolakisa ete motema mabe oyo ezali epe ya opposant congolais oyo bazali koya kose prétendre ke ah tozali na souci bato bazali kokufa na este nzoka nde ezali esengo na bango bafeti na bango bazali kofete yango mpona kotalisa na bango ke non likambo oyo ifo ekontinue kaka boye po ete biso lobilobi tokozwa bokonzi nani ayebi yango te alors bandeko congolais mpona kolakisa bino ete baopposant congolais bazali na bolingo ya mboka te bato bazali na bolingo ya mboka kaka badiaspora congolais oyo bayaki koluka vi na bango bazwi mwa bamoyen basali ba ONG bake na Congo bazali kosunga Congo botala na bilili oyo ebongo nsima tokojuge na baopposant congolais bino bobetelaka maboko na bato oyo bazwi mwa vi na bango bakei baya na souci ya bapeuple congolais po basunga bango banani oyo esengeli tobetela maboko mpe tondima bolanda na bilili nsima na yango tokontinue émission na biso. ONG Union pour les enfants du Congo basali don na Tchangu mokolo ya lelo bango bazaka na Paris avec un partenaire idéologie Paul Tosua azalaki elongo na bango. Union pour les enfants du Congo ONG Oyo ezalaka na mikili ya poto mingi na Paris France na 17 bus chemin de moulin basset ndenge babengi yango bango basokipaka na encadrement ya bana oyo bazali ba désœuvré to bana oyo bazali na pasi pe bazanga baboti yango na mokolo ya lobi bakendaki kosunga bana oyo bazali na pasi pe bakangama na hôpital ya ba maser oyo zakana Kingasani pona kofutela bango bambongo bakipe bana oyo bazali na kati ya bakouveuse batali ba difficulté ezali kuna esali bango pasi délégation ekumbamaki epai ya présidente ya ONG oyo Union pour les enfants du Congo Madame Annie Bello. Après avoir kosunga bana oyo ya hôpital ya bamaseur ya Kingasani délégation inde bakipe kutu teke bakoki kokota mayanzi bakiti na quartier Badara esika wapi tolakisaka bino école oyo ezalaki ya bitoko école oyo bana bazali kotanga na difficulté moko ya kosakana te bakei kuna bamemi bango enveloppe mpona basomba batol basomba baseke ya ciment école etongama mpona bana bayekola malamu. Association na biso tomonaki reportage elekaki na TF1 ezalaki na 7 à 8 tomonaki neti bana Congo na biso ndenge bazomona pasi biso pe to bana Congo tomonaki en tout cas il faut to sangana ba mama to sala union to sala quelque chose poto kwa kosunga bana ya Congo na biso en tout cas le liboso vraiment na sengi na ba mama ya France ba mama boya na association na biso boya na association na biso Unipec to sangana to kosunga bana mboka na biso pasi ezala mboka to sengi na bino vraiment boya. Ya solo esengeli ba ONG bolanda exemple ya ONG Oyo Union pour les enfants du Congo oyo ezali wana kaka te pona kolela kasi pe pona kosunga po bana oyo bakangamaki na hôpital ya bamasio ya Kingasani pe école oyo ezali ko former bana na condition ya mabe na quartier Badara basungamaki lobi ndibelanga ezaki terrible yasa. Bokomesana na kombo na bango ONG Mabele bauti kosala mobange na sortie officielle leo na Kinshasa. Ya solo ezali likambo ya mabele masolo pe mbonge ya sika eye na Congo mingi na Kinshasa. ONG Mabele oyo ezali lisanga ya bakongole oyo bafanda mingi na France pe eza kokumba mela na mwana mboka Antoinette Nsamba. Lelo ezalaki sortie officielle ya ONG Mabele esalemaki liboso ya représentant ya ministre ya environnement ya Abbé José Mpundu na bana poto misusu ndenge bozali komona bango awa. Sima ya mama présidente Antoinette Nsamba kozwa maloba Abbé Mpundu a développaki ndenge nini ba congolais bakoki kobatela environnement na bango pe conseiller ya ministre environnement aye kolobela sur environnement pe Congo ya lobby ba oyo nyonso bazalaki présent ba yokaki ya mutuya pe basepeli na makanisi oyo ye moko mama présidente Antoinette Nsamba alelisaki lokole na micro alingala facile. Environnement tozolinga to protéger eza na kati ya mabele biso bato tosengeli to protéger
environnement tozana kati ya mabele toyena d'abord na mbongo ya sika nde tolobi bopesa biso temps wana bomona biso à l'œuvre tozana besoin ya kosa ba discours ya milai te tozana projet moko etali ba gestion ya ba déchets solides nyonso eza mwa makasi neti sachet neti carton neti bilia ndako so tosisi kolia o tobwakaka nde yango projet liboso tozana ngo apona ville ya Kisasa mais tokobanda na ville moko auto ciblé poto mona moyen ya ke ville na busaki sa saison pe tonenge za kakala lokwa banzela déjà bando tongama to bakisa pe to eza pembeni match eza bien match awo tala awa ONG mabele ekoti masolo ya environnement bango balobi likambo ya kotonga na ba érosion ekozali susu te bakobunda pona yango kasi mingi makambo ya ba déchets ba salité to pe ba poubelle na banzela bakokipe yango malamu po susi la bango eza ke environnement ya congolais ezala kitoko ba maladie ya salité ezala musika ya ba congolais match eza bien. Yes, sir.